Merci Nabino Sobalandi ya KNB News chaîne Nabino bopona na lobakananga toujours na likanisi ya mwana mboka Jimmy Mukendi Chimanga double pour moi ya communication ya bana Congo oya salanga na bino to solo ya makambo ya politique lelo ekomi pasi bana Congo côté boza partout bo partager vidéo oyo na ebike lisolo zo tambola na semaine ezala lisolo moko lisolo ngo toza na confirmation te parce que toza na pena ba service yango ya sécurité te mais sengeli ka to kabola ndambo na neto zo kila na bana Congo baso komela ngai net na moni mama moko mimi bongo ndazu experience ya makamba monaka na Rwanda tango ya Kaibanda oyo azaki wakitana kina Abiarimana ndinga mona ki coup d'état basala na Kaibanda Abiarimana abenga to sola mama mimi bongondo wapesika zwami ayoki pasi na lisolo yo koyebisanga ke ndenge tozo solo lango ke coup d'état moko linga esala mana mwana mboka oyo biso bana Congo toloba ki wana za mona bilaka mais biso bapandisa ngo to senya ko lobango mais toza na confirmation te parce que to travaille na ba service à sécurité te bon il y a ba information mususu peza la nango ya ko gérer yango parce que tokoki koyoka ezate ozui moto pélicité mais to ebiki na lobaka chaque fois awa na bitandoke mwana mboka faci beto na ebisaka yo chaque fois ke ba congolais balingi yo pe na ebisaka ke basala ga lioto na bokonzite lioto ça veut dire que lelo yo ki mutu balinga ya sala mabe lobe okuna boye ba trahison ba secret d'état ko bimisango libanda pouvoir il faut ezalaka na légitimité Zamba poni yo moko pe mitele misa bande kono balingi yo moko sala makasi dikambo epesi ba congolais pasi na mutema malgré toza ko condamner ba combattant ndenge nini basalaki ba désordre lobby dimanche na nzela ko bebisa mituka bato ngape nazo condamner comportement wana parce que esika likambo salami to ndenge linga ko salama mais bino botelemi na nzela bolobi ko empêcher circulation mituka eza malamu te éducation eza bien te parce que même président Félix akolinga biloko ndenge te ba combattant nazo profiter que biso bana Congo il faut totelemela likambo constitution ya Congo banda ba mibulu eleka ya ba fidèle banda mibulu eleka ya ba Jean-Pierre Bemba na équipe ya M+4 wano yaka ba RCD constitution ya Congo ba yokana bana mboka ke mutu moko ko kozwa pouvoir na mandoki azali te soki ezalaki kozwa pouvoir na mandoki bato toyebi ya makasi ba Igwe Jean-Pierre Bemba melelo akota zamba ba Jean-Pierre Ndekane lelo me bakota zamba mais lokola basangana ka bayokana ke mutu moko te akoki kozwa mandoki pouvoir na mandoki ba papa Etienne Sekedi personnellement ba leka ba lobela makambo wana pouvoir démocratique ezaka na seule voix na élection et puis le réseau salanga passe ne bande ko bazotuna ngai moi pe ya ko éclaircir likambo ngo coup d'état zate toza ba espère à domaine ngote kindingi za na ba États-Unis ke likambo linga sala ma ba espère ba leki ba expliquer biso toza na biso ba pandisango mais le sanga passe za nini muto azuyo na musala atio pembeni na ye pourquoi lingo za la jidas atako ozala ki recommander na mutu songolo mendeko wana ya mbio na mutema malamu et puis biso ba congolais toza penzana toza ba sanguinaire te toza na makila oya kobomana ka te ndenge poison erenyaki awa bomoni makambo ya poison bandi kolimwa malembe parce que pouvoir oyo ezana Tshisekedi Tshilombo ezali pouvoir o banoko babunda tozo alipanda o banoko babunda démocratie vanda donc ba papa na biso Frédéric Kibasa bavanda pona ko raisonner na lobaka chaque fois nde mindele bavanda lelo ke Europe wana Amerique vanda kimia bakulune salate banzala esila nde ba papa Etienne Sekedi IDPS ya 82 wana ivanda kapona koluka ko conquérir pouvoir na conquête ya pouvoir ezali biloko ya ba coup d'état te ezali ko sangisa mayele koleka na ba voie légale élection mais so ekomi ya ba coup d'état eza malamu te ngakutu na lobela kangwa wa chaque fois na lobela ka makambo mboka oyo makambo ya est ezoleka nde na okibande ko musuba za ko finga président Félix opona ko kata mabele ya est ko kabola de nini province wane ko masoki na Rwanda eza makambo ya lokuta wane eza ba récupération politique ezali ba déformation ezali ko kosela moninga likambo pouvoir politique ya Congo ezali ko bombanda ya basimba ba wela mobalo asana mbongo meza bongo te
na politique ya mindele ezali ko mettre mayele kotia mayele na nzela moninga esika sukaki ngana banda po lobi to bimsamboka na biso na boyinga na kokoso me bande kona ba congolais tozala na makila oyo ezalaki na epoke ya Zaire ba papa Etienne Tshisekedi babunda na makambo yango oyo mukolo moko te Maréchal Mobutu azwa lobi bomelanga Etienne Tshisekedi parce que bandaki kozwa mayele meme oyo Etienne Tshisekedi wa mulumba abotamaki nango bandaki kosenga mboko etambola. C'est ça que ndeko Maréchal Mobutu amekaki kobunda tatabo mamabo mboka etambolaki na lolenge nango. Président de fait Maréchal Mobutu alobaka bi après moi ça sera la délige. Président Félix Tshisekedi Tshilomba lobi mboka ekufa mboka epola bato ba condamné yango. Mboka ekufa tendeni mboka epola tendeni mito bato ezali pourri mito bato ekufa ngana zokutana aventure na policier jeune moka somela diamba policier wana zaso brigadier en chef asenga master personne a tiré des coups diamba na ebite soki constitution ya Congo epesa nzela na ba meli diamba ba mela diamba ndenge koma na ville capitale eza passe na ebite soki bakambia mibeko na institution assemblée nationale wana ba député national to déléga bakoki ko beta 7 na likambo ya diamba te ezo salanga passe ko komona policier nde semaine na bisaki bino policier azana peut-être aza fictif à la police azolo bananga na kaka kansinga kraka lobi lokolo kendaka kopanza sango bafutaka yote président Félix aya ko bimisa le loi na lobaki kuna na mambre sika batiaki nga esika général moko kuna antenne za ko renye na ba policier na ye ngana ko kamwa ke ba ko lancer campagne ko recruter ba policier ba fictif à la police au bazana ba souci à tewana au bazana na matricule te ba futa mité ba sala ba crime na butu police sali formation te azota mwana arme na lobela semaine moko ki na cash ne police akoteli bato na restaurant akangi bato po na cash ne est-ce que so mutasana kati ya restaurant azala na cash ne na ebite soki domaine ngo cash ne bokoki koleka na TV ko expliquer même na restaurant mutamela mulangi masanga na bar azala na cash ne akotobola lidusu na cash ne ou bien ko filtrer masanga na cash ne bande kona to komi wapi mboke za ko kufa mboke za ko pola le chef de l'état lobake mboka ekufa nango tokomi ko condamner non tozala bato renouveau dans l'esprit na lobaka Mobutu aloba retour à l'authenticité pamba te mito bato epola ndenge tozoyoka information ya coup d'état wana te Kongo totika makambo wana tolela muzawa bande konanga ba congolais système wana ezalaka wa te ba coup d'état biso tomesana même ofinga mama na yonga pena zongisa mama na yo mais biloko ekoma ya ba coup d'état ba poison ezalaka na ba mitu ya ba congolais te ezala na mitu ba zairwa te ezala na mitu ba congolais leo tozo na état démocratique te to changer nano bizaleli wana et puis tozo senga na mokonzi mboka bande ko bazo senga biso lelo banda mokonzi na biso mwana mboka incarné ya papa Tshisekedi Tshilomba Antoine akota ba ambassadeur kako bazaka na tango ya Joseph Kabila kaka bangwana bazaba ambassadeur ba Christophe Muzungu ba Charles Okoto okoka soki azokende lo jandenge président kendaki Okoto utishin ambassadeur akekuna non au juste alongo na on esika zana ambassadeur akeli so na loja dédoublement politique bakekuna na ba mende ba lobi o banamboko oyo esalama mutako bimisa biso to tongamboka eza président Félix tala ba flatterie politique bino bosali 18 ans na président Kabila bobongisi mboka te kaka na mandat nde tozokende tikali des apports na ba élection eza lokuta mona mboka Antoine Fachi Beto mona bilaka na lobaka chaque fois que tango tozolala bato basoselo bandoto eza peuple congolais na lobaka ndoto moko ke tozokende kodinda na libulu ezaka yanga te mais garçon moko na mbudi ayebisinga pe chaque fois lobaka likambo wana so tokutani na mbudi alobi ndoto na yo wana bosana kango teke tozokende na libulu président Félix atelemi akangi maboko na eto kwa na libulu wana te ezalaka révélation lelo tomoni na Union africaine asali remise abundi na ba point belé lelo Congo démocratique ezo apé considération na bamboka bapaya même en Union africaine même en Union européenne partout Congo za ko représenter fierté wana lelo asime pe fonction mususu babiloko toyoki ya ba coup d'état malgré tozo décortiquer yango te pourquoi bokolinga kaka muto azoluka apesa lumière na mboka ye wana muza ya kaka bo tolingi musée sakombe afufu ekiti lelo président Félix asali ba balabala
tozo mona changement malembe mboko ezaki ya kokufa nyonso ezaki ya kokufa institution ko to batumba ngo na fonction publique tango fidèle kotaka mais so lukaka même ko ressusciter loko moko lelo to moni ba chef bato bakangama ka te ba wili bakonga bango bakotaka boloko pourquoi to lingo tirer mboko eso nga sima ata ko de tango nzamba kolinge sala mate toza ba descendant simo kimbango awo ngana lobaka toza bana nzambe soki tolobi fo maloba nezala sacré maloba nezala nguya eloko moko yo salama na président Félix te eloko nazo senga na président Félix est-ce que muto azana mandate ba commandant ba société la police bazala na mutation te policier azolo ba il faut que ndeko président Félix a remplacer nga soki mutation na la police et puis mutazolo ba policier wana azana formation te tango na kena kutana colonel Flori Bofefo na bise makamona petit soda ndenge wana zo formation te et puis ayebi bango tango na poser colonel Bofefo ka alobi petit ozoka mwalelo président lobaki liloba malamu il faut quand même bato bazo conscience ba prendre conscience que mboke kufa alobi mabete bato il faut ba rédiquer conscience mais toujours rédiquer ka bato la police eza fouti lelo koyoka partout na ba souci na pompage tracasserie na vite soki pompage izalaka mboka musu nazo senga même na Chantini Ngobila premier citoyen ville est-ce que pompage wana ezali et parti à Rwanda ya Burundi parce que tracasserie za kuna na neve ya général o ya Simbi Kinshasa wana ebite chaque jour bazo maltraiter ba motard bazo kanga baotika motard mutakala bakosa barrière na ba PCR wana bakangi et puis PCR za kuna eleki effectif ya ba PCR nyonso parce que wana bazaso ki 30 kana Carrefour moko tracasserie leki aussi c'est toujours vivre na mboka ndenge nini est-ce que pour institution evanda il faut que la mutumo président Félix bilango eza zéro kana président Félix bongo ba institution nyonso na ministère intérieur sa musani ba environnement musana ngonini na ville capitale oyo même na étendue ya république environnement et joue un rôle nini ba ministère musetikali ya santé et hygiène ekufa il faut to le baga bilan chef de l'état des zéro bande konangai to rédiquer conscience ngara osenga na mokonza mboka chaque fois na banda koka mawa na makambo ile kana este makambo ile kana Kinshasa oka boy kuluna bomaki bokoka kuluna saliboy oka bakangi ba kuluna bazola kisa ndenge bazo former bango na kanyama nde bazole à 3 fois bombe à retardement kuluna sana makila mutu yoso akoti prison makala wana kobima ifaso nga 2 fois 3 fois ezalaka libabe ndezaka mokuya ndezaka wana ndenge moko na sepelaki ndeko na Celestin ndeko na biso Celestin Kanyama azalaki mutu ya kusala musala malgré ba bipe zalaka na ye na lolenge o azali ko kanga ba ancien politicien na biso nde sala yake moi-même ba récupérer zate ya batini kende ko kanga mutu bata respecte ke aza papa na ye mais Kanyama Celestin sala musala na ye abeta mesa Kanyama sisa ba evala malweka asisa bango gaz asisa bango carrière mais lelo komona bandumbo bazana ville azolo bana soko mekina obenga général tel général wana longwe na service à rendre la population service a komi ya bandumba okomona azo protéger na ba libanais ba chinois okomona libanais azo tambola na mokonzi mona officier ya la police asimbisi chassé banda jidati mata bazaba officier adjudant chef aza mokonzi te sous le sénat aza mokonzi te capitaine okomona libanais asimbisi mokonzi na biso à la police mokone okena Maghreb omona officier memeli congolais moko chassé ata aza homme d'affaires kuna non conscience mboke za ko kufa mboke za ko pola ezali te président Félix ndako ya ko pesa biso séminaire amateur pour to changer conscience ezali biso moko président Félix akoki lelo ndenge bozomona makambo ezoleka nde bazoyina ye mona bilaka ekozwa pe te mais biso ba congolais to tirer conscience bande kona IDPS soki bozala na ba montage nde bosala ki wana za faux montage biso sala ba montage ya contrepoids politique ndenge toyokaki ba mouvement ne l'équipe faut to sangana na ba base yo CDPS to sengeli ko kende na assemblée nationale wana to kepenza to tuna likambo elingaki ko salama ba interpeller ministre de la sécurité ya défense ya la police ba interpeller bango ba konza ba institution de sécurité ya mboka nde ba sengeli ko zala condamné na ba information za ko circuler mais za teke biso mo bana mboka to panzaka mituka bato eza teke to sala ka degré ya de force non ezali nde to sali pétition contre ba ministère wana to ken assemblée ko déposer yango ba interpeller bango ba longoli bango na ba ministère wana na ba entité na bango
bana Congo to lingana lelo bana Congo to veiller na sécurité ya mboka to veiller na mokonzi ya mboka na biso to tia na prière eloko musu na kwa koloba lelo na landaka ba pasteur bazo sala ba séminaire kaka pona mabumu na bango. Est-ce que lelo aseka ezalaka na ba veni misato mine so basombi lupango église ezana kombo ya ba pasteur ubi ya bandimi ezana kombo ya kolo église na bana nae mukolo moko te ba pasteur ba kiko sangana geto sangana veiller ya Congo etandi ya Congo mobimba pona mokonzi ya mboka to samba to tika na maboko nzambe makambo yango yango bandi ko na ba congolais to bosana te siko zali soko zo sambela gumba mabolongo sia président Félix na mabondeli lelo to koyeba bolamu na ete melo binalo ba likambo na vandaka policier moko Élysée na pompage azo finga semaine passée na moninga na e batiki jeune garçon mo mutakala na ya ko intervenir babi journaliste anzalo tamba makolo yo makuto zana salaire te yondo ko bongisa Congo na ibisa ba ona binga na ubundisa bino ka na media ngana zali 4e force ya constitution na kotika pe bango te bango balobi président Félix Mutatiaka bango wana te oui merci mais na tango ya Mobutu soda moko simple même officier akoki kotanga komba président république te ezali manque ya mature manque ya domaine oya sana ngwa ebi yango te mais moi je pense au lieu ko recruter basa la banquette ya ba fictif à la police bazo ba policier bazana matricule te bazo ngisa ba on ba centre de formation ba éduquer ba conscience comment un policier azana domaine te bozu bo pese mandoki bozu pe opesi souciat non et puis nga bakanga journée butu mobimba na lali na souciat ya koweti kuna na lobi fona samba mutayebi ko rédiger ata nini PV azate ko koma PV na ngazate ivo bazela lesna firma tuni bango ba général ba bengaki major bato abengaki na Don Bosco ba commandant JC balikali baye bobe asali nini to mo padisangwana ba lobi na négocier na pesa ba mbongo ba bomela moto na lobi nga na kosamba antenne wana bazobenga soki nani walinga otosa mokonzi mboka te na mira basango wana akopeye poka 5 jours mokonzi mboka basakana na ete bandi konanga ba congolais to veiller na sécurité chef de l'état première sécurité chef de l'état zabiso botuna ba chef de localité peuple muto veiller na sécurité mboka yango mwa batia ba localité za liso ya mokonzi mboka to veiller na sécurité mona mboka ngana lobaka pona président Nabiso Félix 30 à 20 ans il suffit qu'à institution vanda président Sacha Sali combien d'années na Brazzaville peuple ne critiquera te pona nini Kadhafi la yoso bazolela e pona nini biso pe tolingi biso mokonza mboka toyoka biyoka yokate oui biso ba congolais loko na biso ali boseza tolinga ba pa koleka ndeko na moko tolinga mona mboka président Fachi lelo changement zali changement pe ya na mukolo moko te malem mais lobi président Fachi ozaloko Nelson Mandela na biso akozaloko la ba président o baza batika la ba statut ya mboka wana batika lokola ba mausolée ya mboka wana tolinga mona mboka président Fachi bota la diplomatie o lelo RDC azo représenter na monde non toyoka ba relation diplomatique ekufaka muto azongisa ozali président Félix ba moso balobaka wana bazoloba na bango kaka campagne mukoloni ninde ko fayulu akoloba coup d'état za mabe akoloba ngote mukoni ndeko Martin Fayulu akokende na est asala meeting ke to ba mindele bakoki ko kabamboko te pona nini bazoka pouvoir pa mindele mukolona okende na est aloba ke non bondi matin mabelo ete kama ekaba na mindele biso na biso ba congolais to ka to sanga na oloba ngote kaka pona ko luka ba kuma na bambongo ngana loba leona tambola makolo mena trahir idéologie ya papa Etienne Tshisekedi tena papa na biso Frédéric Kibasa te bazaki ebele babunda pona mboka oyo ezwa démocratie lelo voix ezali facile ezali liberté d'expression ezali kozala na kimia na mboka bandi kona ba congolais to sunga mokonza mboka to veiller na sécurité mboka oyo ezoleka eka musabiso te na kamo kutu na matadi kibala ti lelo bazoteka est-ce que ba bourgmestre musana bango nini mama Lili na ebi musala mama colonel Lili asala kawana na féliciter mama wana mais kuna ndesika zali siège base 5e bureau wana esika matadi kibala police matadi kibala commune zali nda district mais mokonza mboka premier citoyen Gentina lancé message que wenzana eteka mate même na sa sotu muto a pompage wenzesa na balabala soki mutu ke sali kaka dérailler bo esili ebomi bato non
mukolo frère aussi la mutuka munene poids lourd monini badiru wane ye iravager bino bokolo bani président Félix a kokunda bibembe net na matadi kibala 4 personnes na même famille mais bango na bazongela biso pe population na ba konzamboka na biso population to mekanano kozwa conscience na biso to tiango na nzela bande konanga to komi wapi to sokende wapi peuple congolais zaka peuple moko fier ya kotosama na bapaya na mboka libanda to komi wapi makambo bosoto boye to vanda to kanisa renouveau dans l'esprit examen de conscience et salama jugement conscience et salama tozo kende wapi est-ce qu'il faut ka bilan chef de l'état et si ko vandi na nzela komba okomona nete avenue na moni ya biso awa avenue o maonatrao muto akoya na ba chasser na nete ba immeuble za milawa na ba chasser à poubelle a déposer na balaba 667 so ba tambu ici caméra babandi ko kanga ba journaliste na ba cameraman tota mwana ville ezabeka na boulevard mais kota ba venir akati yao tala ba kifunda okini bopeto so to leki ka venir oyo tozali awa kende na venir mususu ya okito wana ya mire on a trop mona bo soto ndenge bazolalis on dirait ba sa course ya poubelle bureau de musala kokanga yango wana bokoma kokanga ba moto bureau 5 soki aner musala kaka ya kokanga moto asolo ba vérité musala kosala yango wana bokangi moto aboka poubelle pona sena miso bato ba condamner makambo ezoleka ya mboka ya malamu tozolinga kosala te kaka ya mabe kokanga ba mama mai société mai sala ba chasser a opiro na pourquoi bokanga kango te bokanga mama moko nde na mona kesika ndiko Gentina zo salsa misano hotel de ville wana mona mukyo teka mai policier ya sengi ma 500 boy apanzi mai ne bato bakomi ko cotiser pona mona wana esalanga passe na binzambe na zata gouverner un jour na rédiquer conscience à la police yo policier olia kanga mutazo sala hausse de prix policier zo kanga nde mona mai zo teka 10 chasser à mai mais société na limité zo tout la ba chasser a mboko bande ko tolingana la senga ba congolais olie ko sala ka degré violence tolinga mboka na biso soki eza soulèvement tokutana tosangisa makanisi na ndenge ya kimia olie tokendaka na ndenge ya ba menace wana olie na ndenge ya ba réseaux sociaux koloba n'importe quoi na kanisi ba congolais to tirer conscience lobi tokolela président Félix na sepe na bande ko yoso balandaki nga na bike boza ebele ba ingénieur Serge Kititi bolobi to loba makambo na ndenge ya solo ndiko na Neville Tumba ingénieur Tumba tokosala effort ba ingénieur ya Congo bakota na programme à 140 territoires bakolonga président Félix c'était projet on ekosalama bokomona nzambe soki pe asisi na nano posa na nzoto ya Félix c'était bokosala nyonso kolonga ete bande ko na tolingana ba ingénieur nyonso na lingi bino ingénieur Titieli Konzi bato a huissier de justice na sepel na musala na bino kala tête ko présenter ba œuvre na bino bosunga mokonza mboka makelele bandi ko sila na biloko ezaki ya kolela police akoya ko dékerper mutubo ayibi biloko na mais huissier de justice ezo sala musala na pesi mbote na président Francis Konzi mais maître Martin Mokoma maître Richard Kanda mama na ngamianda bosa musala huissier de justice na sepelaka dadi lo tutu Congo solution bolobi bozawa na pona kopesa bila ya mokonza mboka positif na limité wana Congo solution tozana bino ingénieur Neville bokokota na programme wana ndenge ezali na maboko ya Gilo Andombo yo ayebi pena chimelage poto et grand baleine bala monene tokosa musala pe kokende liboso sans effet na milimo wana ya oko sala ba coup d'état osimba te o mabela kimbango na musaidi na bala apôtre Bole alekawa atika mabele oyo toza mabela Dominique Kondo akoya na mabele wana retour à l'expéditeur soki bolandaki nga bande konangai eza émission à douleur to tuer conscience toujours na caméra ya Hervé Nzaka na coordination ya Jimmy Mukendi na réalisation ya papa na biso Timothée Kambe News tokolemba te tozana bango nzamba bengi biso na te tozana biso nyonso elongo tokosa musala Fachi Beto mona elaka tika ba archange ba ange ba protéger bisika nyonso zali tolembi ona note Vox Deus Vox Populus merci na pesi mosi na rester bango buna bana na mbote tokutani mikolo koya libota Jimmy Chimanga ba archange pe ba pambola bino ba batela bino tokuta na mikolo koya ciao.